Alléluia, 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 oh Alléluia, Hosanna, Alléluia, 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 oh Alléluia, Hosanna, Alléluia. Yesu wa muyure jibali ngondo di kwamba wewa muyure jibali ngondo zambi wa muyure jibali ngondo di kwamba wewa jibali ngondo di kwamba zambi wa muyure jibali ngondo di kwamba wewa jibali ngondo di kwamba Amuyeswe Hanyumukale amuyeswe yo Amuyeswe Kalenga amuyeswe yo Amuyeswe yo Kalenga amuyeswe yo Amuyeswe yo Ko Nabike bana poto ba omona ezopesa posa ya kolia biloko yo. Très chère amie internaute, elle m'a le lolia libu la fufu po deka na kolia fufu lelo. Ata ponoza nga mu wana kolia kaka. Donc oyo comme non ni makaya bito. Bito yo. Non pe na liango te biso zanga biloko ebele o na yebi o so na to liango déjà to liango na bola ne makasi. Oyo oka makaya. Donc voilà on a deux versions. Oh version ni ya sauce. Ba o balinga sauce, ba o balinga sauce. Après on a cuisse de to yebi sauce et puis biloko so ezananu. Nantusi. Donc c'est ça on la mamite. Ezananu. Nani susu ya luba pondu déjà lamba maki. Pondu lamba maita. Pondu to mo. Pondu ça. Ese biso poto mona pondu ngo nenge fandeli na sani to na nzungu epesa ka posa kolia. Ngana na leso baluba lelo. Boka mosuma tameye bo deke no lia fufulo libule. Omima ka mwanga. Ba jaloux bozela. Boko sambwa. Mon réel est là. Oh, Nabi, maman, on me silit. Spécialiste parce que nous sommes à l'ambi, mais si l'on a vu la louba, nous sommes spécialisés na pondo. Biso to yebe lamba ngo. Oko lamba misi ko lega biso ba tebando. Makasi. Nga penza funa za misi lebela. Parce que la moyi misi na kati ya restaurant baluba. Fona meka yango na ba si réellement ba bi ko lamba ko lega biso. Eza bongo te très cher à mettre. On va ça ba commentaire. Biso to yebe lamba. So pondu yango. Kawa. So taba sa ngo ya bouillon. Ya fresh. Ya fresh bo lamba aussi. To che la bonne lumba lumba. So che bien ba to bali ba sepeli pe nango. Ah fona ya restaurant na biso e kenda ngo. La banguru tobo makakakao. Mais comment ça avec abuzu saka système mboa? Te mboa te, so to sali mboa bakia bakima biso. Est-ce que ça na bat musu baya rape aye pa tuni boza mboa. Déjà baya. Wana to kimi se bakia baya ka. Ba ko tuna mboa bazali. Batunaka. Bobi sa bongoni. Biso to lamba biloko wana. Ba qu'est-ce qu'on lion? Ba kende ba restaurant ya balabala ya mboa ezana. Da bino zo enda. Biso to ya ndakwa, ba kende para salaire. Ya biso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yingisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesa nga ofiri nzambe tata esengo na nga ya libela moninga na nga ya mutima
Matoye yoki miso emoni Minga kolobe zate Ote mezate mwe misale monani Minga kolobe zate Touti mosika esansal tokomi Minga kolobe zate Ya kolobe zate Minga kolobe zate Matoye yoki miso emoni Minga kolobe zate Ote mezate mwe misale monani Minga kolobe zate Touti mosika. Bonjour, bonsoir, Nabalagnon sur Yabiso Podcast. C'est moi votre MD servante, Elle Mara de la presse. Moi, ça m'a poussé. Moi, ça m'a kické autre m'a dit la plus courte de la presse au message comme à la Maradona d'Afrique est toujours un millier. N'a pas vu comme une émission, on a remercié ma boss, Nabiso Bisco Bozali, boss Roni Malunda, ma boss Yannick, sans oublier notre boss. Checking na Londres là comme Katim da Kangi ma sola réalisation pourquoi pas na remercier Baïba Sabona na chaîne Yabiso Podcast Babona Yabiso Nyon so bisika so bozali partout dans le monde na remercier bino par rapport à ba sacrifice bo sala en so émission écoti ne bo message ko commenter ne bo like ne bo partager on peut sabiso pena makasi ya ko kota si tente lo bakaka Yabiso Podcast chaîne des actions pour le soutien du peuple na chaîne Yabiso sunga bana bitike to liaka na bana bitike ndoko pa ngala na monétique bo hésiter bo contacter biso na numéro ezara na bande de cash na pour Nzambe ya kopambola bino. Voilà très chers amis internautes. Les bi ke baboye na biso nyoso boza vraiment ya resepele au message comme d'habitude bo comprendre na za prince hein. Toza bongo na kati ya commune ya Kasavubu. Précisément na direction ya Birmanie oyebani so côté droite na nga ekenda ti triomphal atteint des victoires côté gauche nanga kenda ti passer les bords dans direction oyo lelo moi valeur par rapport aux alaki vraiment na caniveau beauté zaki na zéro à l'époque bande ko belé boye ba pena place au thé et on éclairci ba place na telemi a doza ce qu'on a venu Busu Melo bisika oyo tu ko sala lelo découverte ya Malewa restaurant voilà terme na biso ba kino na restaurant Malewa tu ko yeba ah, tu as trop basé Malewa baluba voilà nous allons l'appeler en bref tu ko yeba leo na restaurant baluba nini balambara ah parce que tu yo kaka oh so kile Malewa na restaurant baluba balambara mbwa et on le to quitter sur le terrain ngai na caméraman nga je sais monter ba si réellement balambara mbwa to ezala ba biloko musu balambaka est-ce que be kolo musu est-ce que batamando ne peut pas relier na restaurant oh est-ce que ba soel pe bayak ba ko lia est-ce que bangala pe bayak ko lia est-ce que dans le fait ko yeba soki na restaurant oyo ezaka uniquement pour ba luba to bikolo musu ya to yeba pe spécialité na bango ezali nini eza biloko nini o balamba awa o balso ba ko lia ba santa pe na ye na restaurant na lie na tondi na restaurant na za bien instant le bakaka boza toujours moi je peux connecter en tout cas bandeko pardon ba on va s'abonner pour s'abonner à la chaîne parce que la chaîne la chaîne numéro boye so s'abonner ah italien parce que la émission qui tourne ba découverte tout ça la émission to créer ba sujet to ça ba balader c'est ba découverte ça biloko lia boye qui to mino to melisa ka ba te belé ba so ba na pote ba lela ba na partenaire mo so ba se ba commenter elle mara derrière la terre il qui tara la terre bongo dit ça ba émission lia boye singa to gutaka parce que so to goûter to yeba parce que par rapport à tia point so to goûter tes amas plein. Donc les lots pour comprendre l'idéologie de l'eau les lots sous balambara moi ah ngana je sais mou de liango ma belle émission les lots ba commentaire na bilo s'il vous plaît bon maïta ba commentaire bon liker bon partager dans nous kalami na comme on a base na so na bandeko ba bête biso histoire ya Malewa so idéologie oh bon bon lambela aba zongo wapi spécialité na bango eza nini awa est-ce que bekolo musu yako ko lia awa engaye en tout cas le bakaka boza toujours principe connecté dans une calamité merci beaucoup na solo na bandeko. Voilà très chers amis internautes babo na biso nyo so ya biso podcast na biso bino lelo yo toye ko la découverte ya restaurant ya baluba lelo penza toye pena ko beta lisolo mambetal da maza baluba ngale na komi na ngamuluba tiba no papa tomi papa so bola fufu mamwe bani mamu mbala bola fufu na so na père abeta biso no masolo mamu ye na neni mbote papa mbote maman en tout cas faut biso no ekolo na ose ekolo ni anga muluba maman mbote na chilube la neni weto fonga so sali weto baba ma be côté papa l'autre ça ah ouais tu es pendant la bino il ko se présenter na nous comme on a ngai Zadio Zadio amta butu ko ba Zadio la mingi butu te bongo te ila bongo et puis je te montre so ba la fufu ah ouais tu sais son ah tout ça ah c'est na Kasabufu président wapi Birmanie a fait nini Birmanie sport oh Busu Melo de Busu Melo
père ebi na pele mara monte pe oza mona king to oza uta ko yemba na uta ke na ngai na yaki boye uta mbokani Mbushimai Mbushimai sikoni le longo na Mbushimai le na Kinshasa na yaka musala oyo musala olamba na ba umela na ngana musala o makasi na mero donc awa ulambi fufu zandeyo ulambi na kufunga moko na la iso ulamba kanga moko na na papa jamais mutaye bola musala ye mo yala mutu moko bwala isa kote basi makanzete bwe bakanga nzungu babalusa c'est comme ça non oui mutango ko akozala mama bino to collègue moko bo te mama na bandu sanda mama on sala musala on to la bandu ko azula milanga makambu na bandu bo kaka ake munani na zamba lamba fufu opese baleki na yo voilà moko ndike na ye boye na komukuluka musala na ye pa mama oyo ala bandu lakisina te bazosala boye bazosala na nzula maleme ti nde na yo oyeba musala na umele na ye makasi combien des années pe ba 6 ans 6 ebele 6 ans tout ebele makasi père no utala mboka bongo na po ya Kinshasa yaka na nzela ni yaka na avion to yaka nzela ya na avion ya solo ba yebi ni mo yaka nzela kati ba da isa ko president bo tani apa sir ngala yaka na avion ya solo na yaka na avion na ko so te na yaka na avion voilà bon le tu visiter bino awa tu to yeba spécialité na bino na restaurant ezani parce que depuis que ba restaurant ba luma mingi za rambo est-ce que bona ba be moi te tulamba ka mboate kwani tulamba ka mboate tulamba ka makaya bwa bambinzo bandakala bambio ko ebele tulamba ka awo tubonga bantaba ngombe tubonga na biso kaka awo oui que mbal bosuno ka restaurant ba luma ba lamba mboate ni lamba mboate pour tulamba ka te pona nini expliquer biso mais bantu ebele baliaka mboate ba ekole ebele baliaka wa Moi, tout le monde est saté. Est-ce que tu peux aller dans un restaurant où ils ont des colos moussousou, bah il y a un collier à mais bah ça va l'oubater. Limité. Parce que ah la mona yo kaba we wala ke ero te yo ka sala ngo ucho aussi là yo ba communauté. Ba za bango mo côté ba bikola nyonso baliaka ao. Nyonso liaka ao. Obi mola ba makaya bu bo ba sunere. Ba makaya bu ndakala kansense ba biloko mike biloko ebele namba ka biloko no so baluba na be kolo musuba yango baliaka na ba sipena ngo makasi voilà siko yo musana yo ya kosala mingi meza ka kolamba fudo singa ko da ngala kotika ka kota fufu fufu zani semul semul bolo musuba masangu te kuma semul aka semul tika bonga na bi ba rezo ego fufu masangu ke na wapi masangu ebunga nde bisu masangu ebunga makasa ikuna masangu ezala ngo sala ne ko atini après par rapport masangu ebunga sikoni bo sala semul bo sala pe surtout bo zo ape bénéfice parce que semul ça que ça combien ça ko za combien c'est que waza 42 000 donc ça que semul lamba combien de tours en jour lamba deux fois deux lamba o oui ba nombre de boule bimsa o yeba te tena o yeba te tangwano bwande na tana kata kawana natanga kangote cha kango otamba la moka bongo ko tanga de bula fumo ko mena restaurant bino bula ngoko za 500 on dit pas lié pe bula ngotondi fona mona mesika bula ngo 500 parce que 500 mona ka ngo likuti mo abwe su e senga ka mutali ngo 4 5 ba musuba yaka ebele ba musuba yaka 3 4 5 6 donc papa siko na ebité to ko mona pesa bandeko musu baza so wana bango ko na zongela to bano balusa fufu ça fait que to makasi voilà très cher à internaute papa le biso déjà wana kata restaurant na bango balamba na bango chibela te balamba na bango mboate par rapport to yo ki na restaurant baluwa balia ka mbwa abi par rapport à monde des okende bango mape ko lia be ko no so ko lia na nga bo ki ndenga lobi ne suki wana te to so apena to so na bandeko no so baza na kata restaurant après biso pe to luka ko to goûter to pas maman a sa sauce mais na ko pa na yo te ato ka so pia mbote ça bien on lamba de tu visiter binot bonjour d'abord bonjour maman il pose muluba tu es colonie du Congo on peut se mbote na Congo wana ebite so yo buko na kata restaurant baluba zo lamba pe ko sala nini awa parce que awa les aba amga baluba ko ba no tongo awa oyo ka te
Nayo kaka. Yo katilu eza musala. Ya solo donc préféré olamba na restaurant baluba. Ye mukongo. Assez maman changer pour la bien kalizaka beaucoup plus tribalisme. Biso na biso kaka. C'est que par rapport aux olamba na monika sauce ba tumbu réel. Pour cela beta boye. Ozula biso pena ndenge nzungu zo tokisa soki nini wa eza nini? Eza sauce ya makayabu. Donc beta beli so olamba makayabu. Parce que makayabu eza ndini ya mungu ateto ndenge parce que biloko baluba eza un peu compliqué. Par rapport à biso to liara boye. Soutenir la message koleba biloko mo bo mais so liya baluba mona na okopa ke ça baluba. Même so ponde ko mungu ate, même so makayabu c'est mungu nyoso et babiloko bon ba sensa tout ça. Beta no liso to lamba biso to style sa mungu nyoso te na makayabu to sala makayabu mungu etikala normal. Etikala normal po ta muto olia ngona pondu aolia aoyoka bien. Je mo ko liara fort. Na liara. Ngo la so mo la mo dodi. Atiza moto. Otile bukate lo meki fufu ni sala bon. Mais des messages ne copient ça parce que biso ya quand tu beka ki na restaurant baluba ezara uniquement pour na baluba mais le ba ko lo so mo préféré ko lia et bien le bali no copient ça. Te restaurant baluba et tikalaka pour na baluba te. Et comment ka point et comment pour na ekolo nyonso. Mo ekolo nyonso yaka awa. Voilà. Yaka awa po to lamba ka biloko ya bato ya ekolo nyonso to lamba ka ya baluba te. Ekolo nyonso to lamba o ya ezake ayo kota awa ACP P allié à CPLI. Ok. Voilà, merci beaucoup. TVSA Radio, tu te recoupes toujours comme ça. Moussala, bonjour, cabine mongolais par rapport. Deux autres sur la bande de coups, dans un restaurant, parce que expliquer Bissorara, au moment où au Congo, à travailler dans 4 restaurants baluba. Donc c'est compliqué, mais changer. Ma beza lelo. Donc na sur la bande de coups, na maman va à do pa musala. Éviter ya lambaga. To ya kabola kabilo, to sala nini. Quand nini maman zela zela. Non, je m'afuta bonjour d'abord maman, bonjour. Bonjour. Maman, na section. You can bonjour. Comment nani mama? Comment malanga mama Solange? Ma Solange tika no muke. Pourquoi moi comme ça salon ai c'est un plaisir. Quand dadi ni suseka no muke. Bwende zalaka. Ma Solange to na restaurant rôle de zaninya. Rôle na yo a restaurant ezanino sala. Rôle nga eza ko lamba ko teka. Yo lamba ni. Spécialité na ezanino. Et biloko ni nous appelons ça ko lambi. Au senti peke na lambi biloko ba balé ba CP. Spécialité na biloko. Na lamba quiz. Makayabu na nani soso mais bien na restaurant baluba ba comme côté ba soso ba comme côté ba oh biso na kala te be ba chibela te be bandakala te be ba sensa voilà ba nami kebuka na dongo voilà ba pondo zanga mungwa tout ça mais le nouveau côté ba quiz bo te be bisi kopango biso to sala ka nyonso nayebi soki tokomona wa biloko pena bolambi déjà bo présenter les biso parce que tout le monde a TV ça la makaya bwa bitoyo on se koso mangwa wana yeuta Lubumbashi après kitina zikna mais moi bina zikna ya biso ya kaka ko li tozu yango uchena ndako to komosa bande botinda mbono botinda eti ba combien parce que so mais so on les carton yebi montate ya ebele ka bon envoyer ki ka bon ba service ebele carton munene. Ok, soyez après bon tangi ba no mo la Momo salela. Momo salela, we mulika mo combien? 500. Neto yo 5000. Mo 5000 4000. Et d'abord, depuis que tu remontes à article na nyonso. To so non na bino itapela lisolo. Ko sa idée à restaurant oyo et créé depuis tout le monde malé autour du restaurant. Oh, il y a un restaurant. Différence entre les restaurants maléo. Restaurant maléo ils ont un appareil solaire. Oui, il y a un restaurant pour les maisons. Maman, la différence, on appelle ça différence entre restaurant et maléo. La caméra, pardon. Fais ça différence. Oh, bah maléo solo bon, ils ont maléo à parasoleil. Oui, ils ont maléo à maison. Ah, oui, maison des restaurants. Il y a parasoleil et maléo. Non, il y a pas la balle. Il y a pas parasoleil. Ok, différence. C'est un plaisir, moi, quand c'est maman d'habiter par rapport à Baké, biloko oyo. Il y a des mabulu, biloko oyo ba propreté par rapport le monde a visité le monde dans les bobos, on ça message ni. Te wana ba ko si biso to la mela maya pompe. Maya pompe vous asseyez. Non, quand forage wana. Dans maya forage les gens sont venus de la maya forage te biso maya pompe ezobima. Ebima neto salela.
Ce qu'on dit pendant Lamba, donc ça déjà un sous la circonstance comme la bino mission des balabala bon moi mutuka bobo le na presse et tout est pensé déjà comme jamais commenter hein donc il y a sur bon le avantage ni besoin parce qu'on a compris malé ba avantage te ka ba client na biso ba yaka ba témoigner ki bolamba bolamba bien baliaka ba bela ka limote na wana biso ba papa ba ba responsable pe bazalaka ba wana pe moi c'est à l'ambi retard ye aya walobi nale atamwa malewa po ebela avant aya akuti ale esine na waki na ba manyema pe bayaka tozo faciliter ba manyema bayaka kolia bala biloko na biso po nanu babali te bazaba sebani et pour ça la mabe parce que ndi bolamba malewa boy et ça ba mususu baza homme marié mais ali aso biloko ndako to mo le biloko balaba butu mo biso mabala ba wana lo di bien mais koza la moi si batikele mbongo akolamba na ndako mais mobali akebo e akuti moi c'est retard nde ayaka na malewa na biso tokamba ka avant nda ali na yake ko babili mo sepela ka bon mabale kufa bango ba kufa te bito nde to encadrer bango voilà merci beaucoup maman na ozongela yo voilà très cher ami ternos mo ko pona mbia silero na restaurant Baluba et si restaurant Baluba na kalaté à l'époque par rapport à monde des autres évolution ezali restaurant Baluba ba kotsa soso kotumba ba kotsa quiz filmé ba kotsa makaya ba kotsa mbinzo so biloko nyonso ça so Baluba kanda o kasate fo ozwa biloko ba ya ba bitoyo est ba ba on ba chibele ba bitoyo za so bongote donc biso nanta ba peto boma mais on taba taba lelo ezate to boma na biso to boma na biso bato batonda kawa so taba bosa ya fresh bon la mo to chechi la boni lumba so che bien bato bali ba sepeli pe nango fona ya restaurant na biso ekendaka na banguru to boma kakao mais comment ça avec abuzu saka système mbwa te mbwa te so to sali mbwa bakia bakima biso est-ce que ça na bat musu ba ya pe aye pa tuni boza mbwa déjà ba wana to kimi se bakia ba ya ka ba ko tuna mbwa bazali batunaka bobi sa bongoni biso to lamba biloko wana bon qu'est-ce qu'on lionga bakende ba restaurant ya balabala ya mbwa ezana do bilinzo ya ndako biso to ya ndako bakende pa salaire bon qui bini moli mama zolo ba mona ozongela yo na mpe mère azawa mère ope so mukoro wendeni comment ami bonjour comment on Rachel Mwanza. Rachel Mwanza. Ah, c'est colonie. Luba. Pesa biso ka mbote la Chiluba. Lelo toza bona bino ba Luba. La c'est ba nini? Toi Est-ce que bango so ba yambi mbote bazo uzane? Wetu. Bishi. Bimpa. Baba biche. Bimpa. Voilà, mère to moni bino awa na restaurant na bino to to baraka restaurant oyo eza uniquement pour na baluba tout ça pour na batunyonso. Eza pour na batunyonso. Pour na kilone boko ti bo meto bo banda ezaka na spécialité parce que baluba trop basé na baluba. Bando banga bando lo bate wana bilo na bango mais bango pe siko ba koti baleki na biso. Tu connais le salaire pour changer d'idéologie parce que beaucoup d'idéologie mususu na yebi ke baluba ni bande kolia. Beaucoup d'idéologie on se sabe kolono so ni le salaire pour créer idéologie on a sika. Total ka biloko to bando lamba mingi ya biso. Siko bango so baye ba déclarer boko lamba pe eloko boyete biso pe to lingango ya ondi to sangisa po mutu nyonso so akomi azala ka l'aise. OK. Ndé to sala bon. OK, mais par rapport à vente, ni bando ko teka to bando lamba biloko ya luba uniquement, là le bo mélanger be coloniaux par rapport à vente. Et mati to eza ko kita. Et mati kutu makasi. Tika boy mais. Et mati expliquer biso non. Zala l'expliquer biso non mati ndengeni. Et mati makasi, mati pani. Po mutu nyonso so yoki neti koto to sala ka pona bato moto te, to za pona bato nyonso. OK. Po mutu nyonso soka neti liboso neti wandola maka biloko biso moko koto selaka neti wandola bandakala makayabu tozala na bambinzo na biso minene ana bandakala makayabu comment biloko lo beto na Chiluba siko parce que na so na Chiluba beto so na Chiluba malheureusement pas les Chiluba te ba biloko lo beto so wandola ma mutu bitolamba ndakala makayabu 500 mikebuka meshi on a souki tumubala voilà ndenge wandola maka biloko na biso wana na tangi wana na soso lumba ya otambola
wana ezalaki kaka mpona biso moko sikoyo omona ke ye ayeba adeklare kolamba ata mwa kwisi batuma posala ata mwa eloko moko bamadesi pondu madesi totali ka bonga te po tobanda kosangisa tosala mélange mutu nyonso so aye mbongo ekendaka te ekotaka kaka yango nde tosala mbongo ekendaka lisu te mbongo ekomi ka mutu aye akuti eloko ye asepelaka nango asombi mbongo ekoti koleka na liboso ndenge toando tekaka ya biso moko na minute onga nde mutu naza kolo parce que ko expliquer biso ba biloko nyonso bolamba o boke nosala marché nango bosomba mwapi mosusu tosomba na zigida mosusu na gambela na gambela bosala nde bosombi boye nango awa bakati kaka kuna apres neti basoso bapoiso basalelaka kuna apres toye nango tolambi kaka bato balamaka wana esimbango voilà siko ti bosomba biloko bongo place bokenda kosomba keye na bino estce baluka kokitisa bino prix ya biloko bosombela bango biloko ebele to bosombaka na prix normal tosombaka na prix normal bakitisa te kwani bongo eloko tokutika batieka 20 000 okakola nde nini déjà na chambre froide tosombaka bongo tosombaka prix normal. Merci maman. Ti oteka siko biloko o ne ya chambre froide ezali ya ba produit ezali biloko nini o ekendaka mbango so lambe ngo pena banyo banda 6e ngo banda kolamba ti 13e so ezape soute neti soso poisson cuisse kwa biloko ane kenda mbango. Donc on préfère la biloko chambre froide quoi parce que tant on ba koma biloko ça sur chambre froide ba produit tika là ekenda malembe wana nde wana biloko wana nde ezala neti awa ezala neti mwa prix ya okita bandaka ezala komata yango nde bato bapréféraka baliaka ka wana ya prix ya okitaka kasi baloba te siko to bandeko na bino bawewa baluba bayaka kolia biloko ni bapréféra siko kolia o batondaka pena balielielieli yango so babaki osenti peke nzungu etikali katikati ndakala makaya babitoyi 500 mikebuka basangisi na dongo wana ezanga mungu obili maluba expliquez nga nanu mais expliquez nga nanu pourquoi bolambaka papa s'il vous plaît tosomba prêt maman eza papa aza mystique alinga mvute nga papa nom de Jésus aiza mbiasa kini mère siko ti botekaka biloko bo est-ce qu'il arrive qu'il y a mon comme super volant biloko ba déclarer mais rolamba biloko wala mabe aleki na moto brou wata moto baza be ka mama bonjour et ba ne wala ni biche ale biso ka ke lo bolamba mabe déjà arriva wa liboso tanto bandaka siko to komi nango déjà na moto to yeba déjà ndenge carton 3 carton soso ekota mungo mesurable voilà to yebi déjà wana ezala na tanto bandaka kala na 2008 le restaurant on a 2008 to bandaka na 2008 le 2008 na mbwa liama awa fort biso toteka mbote aveni mobimbo bayebi ya solo bato koto tokutaka bamusu bateka bamapango bakenda bayebi babino bazala pena sérieux azala pena zelo Californie ekoti te idéologie ute bino idéologie ofandaka bocréer restaurant malewa biso wana eza neti mpona biso mama biso abota biso na malewa wana na mboka mama bandoteka malewa nde biso nyonso tour basi mama abota biso 5 basi 4 déjà tozala na monde ya malewa ya biso euta na musisa oza mpe na mwana mo déjà naza na yanga tanzu wana moto balambaka fufu boye basalaka sensa boye c'est comme ça non mais mama ko présenter biso biloko mpe tomona Montréal tokoma tota soto biso na biotaka buna sani nga mpe nananga njala tokoma tomona babi ponga lina lianga bilo baluba lelo parce que basosobalidi na lie trop bakomo mosusu otanga na o basensa na liango na ote pondo ezanga mongwa na na lia na ngango te par rapport à Pavo, non, pas de problème. Voilà. Nabi ke bana poto ba mona. Ezopesa posa ya kolia biloko yo. Très cher ami internaute. Elle m'a le lolia dibu la fufu po de na kolia fufu lelo. Ata pono zanga mungwa na kolia kaka. Donc oyo comme non ni makaya bito bito yo non pe na liango te biso zanga biloko ebele o na yebi o soso na liango déjà to liango na bola ne makazi oyo oka makaya donc voilà on a des versions version ni ya sauce ba balinga sauce sauce ya kali après on a cuisse ya to yebi sauce et puis biloko so ezana no
nantusi donc ba 500 wana elamba mite eza nanu nani susu ya baluba pondu déjà elamba maki pondu elamba maitanga pondu to mona pondu za wana eza ese biso pondu to mona pondu yango ndenge fandeli na sani to na nzungu epesaka posa kolia nga na lesa baluba lelo boka mosuma tameye bo deke na olia fufulo libuye omimaka mwango bajalou bozela boko sambwa Montréal ya osula oh nabi mama omisiliti bandu yo sali kolamba botika makambo bokolamba ngo ba spécialiste te parce que mutu bandu nous sommes lambi misili na bili baluba bili bokoka kate bili ba spécialisé mingi na pondu eza bongo te biso toyebi olamba ngo okolamba misili koleka bapusi bate bandu makasi nga penza fona za misili bela parce que na moi misili na kati ya restaurant baluba fona meka yango na basi réellement babi kolamba koleka biso eza bongo te très cher à mettre on trouve ça ba commentaire biso toyebi olamba pondu yango est-ce que olamba pondu bino ndeni soko buki pondu après bana expliquer ba bana bandeli tibo soko la tout ça totina suka to dongoli batokisi yango na batie na mama ya moto voilà après totie baépice natanga mpe bakoma baépice ndembi pilipili ya mobesu matungulu ya rouge wana nguba poussière etala na kati ai poivron ya nini kala ndenge ezala wana ya vert tosala mpe nini monsieur mbisi te likotia kibi te te kibi tobebisa omoni ka nguba totie déjà poussière elembisi omoni ndenge eza na soki omeki okangami soki omeki okangami sona meki na kangami ozaseli sona meki pondu na kangami meka na kangama okangama vraiment donc nous avons tiara kibi te eza ndenge na biloko bolamba biloko kibi te pone kibi esala baisa goût me bato ebele balinga yango te bakenya tolanda omoni ndenge toza tozolanda biloko bakliya na biso bazosenga tolamba mpona gu na biso te tolamba mpona gu ya bakliya nde tolandaka bango moko baye balobi te tolinga lisuki te biso mpe fo totika oso tocontinue bakokima très bien c'est ça ok ce que tozela million eza moto tozela buta wa misi tozela 500 tozela ne ndenge na biso mbana no bola fufu donc c'est to yo zana tina suka tozana na yo après au pesa numéro téléphone pour ba ndenge mususu ba na livre zo bibi bo livraka ngabengi ok tina na ko tina tozebele zebele ça va mais tozunga toza bo ça ba bilo mususu et ton message ko sala voilà très cher à mettre no TV za radio te je pense que bon mona ndenge musa ezo sala ma déjà to na restaurant ba luba mettre ko découvrir na restaurant ba luba ba kokota pe biloko ya bekolo mususu donc pour tout ça la clair tous on a droit de goûter biloko ya bekolo mususu to yeba si réellement ba olamba kitoko to bazola ba mabe et c'est comme ça toujours branché pe connecté na chaîne toujours le local ami merci beaucoup oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli merci koyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the come is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya arabe biloko bakoma biloko ekola vraiment banani biloko tozolambaka eloko te ozolambela ozo bakolo eza ya bayaka mbika ezaka pena ya bayaka na biso nakosi nayokango teke eza ya bayaka yoki daokende na mabala bayaka ya wa mariage coutume za besoin qu'on a fait bayaka ni famo mobali so boki ba biloko ba lamba coutume mbike zanga za biloko bayaka so yeba to yeba ngo donc ni bo lamba ngo be bien ni ko lo ngunda bandu coutume donc yo ne faut lamba biloko mais faut ko je ba ngo ya moni buka na te ya mutu bandu mundu la muna keso ba luba bo il faut lamba biloko mbonga na biso na ndenge mususu da faut za différent na biloko mususu so mutu lebe biloko ko pe oyo azabu luba te o azabu Congo o azabu bandu c'est comme ça parce qu'on est tout à bout tchoni na kati natie tomate ya mbuma natie na natie na matungulu yango nazotuta boye naosangisa ngo na soso tikokosopela ngo mai moto mpe koma boye mpo mbike ezaka so mbike ozala mwa ntengentenge
te ma ya moto te na banda na kotuta to na banda otuta na moni ke be pisi nyonso elembi ebeli na liboka ndeskoyo na bansko kofina nde na ofina boinde ebimisa mafuta ya mte esalaka baboke na otia na moto ma ya moto deja otia na moto na otia na moto nde otoka na fini boye mpo nayebi ke na mposa esalama bika ya babulu wana yango te malheureusement soki nalianga na meko ngalia mbika te nga totiango na soso totia nalia yango te ndenge famille na biso famille mialu tolia mbika te ndenge famille na biso voilà est-ce que osala boye ntongo otia na moto combien minutes esala na moto oyebi po ebele okalkila minutes mpe soki olambi nyonso okalkilama mosaka erreur pourquoi molambi faut yeba minutes biloko nesala na moto c'est comme ça parce que soki bana moni bana biso ntongo etando kola toki soki tata mosa biso olamba loso sono minutes ne kokite na minutes oya kalkila lamba loso so kokite aloba so ba mai c'est comme ça wa biso do on est tante à compte ba 6 so ah telle minutes na parce que yondo olamba bo il faut ça la réforme oyeba minutes ne biloko ne bela oso kokite biloko na bela ça bon on est sur na kosa ba bo na biso moi c'est manifester pour sa réponse dans ma commentaire et ça va bien et ben non expliquer biso rasi non ça la moto ce qui est beli desko na roya na sali sauce na okata suka tomate mbuma tomate ya boîte matungulu poivron na bakisi mwandembi desko na rocha na mafuta o na tina moto na sali sauce sauce wana na zeli beli après na yoko sopa na mbika na nzungu na zila etoki esangani mbika na sauce desko yo na koya kozwa soso na tesko na kati ya mbika na kati ya mbika après balani desko ya toki alisangani mbika na sauce desko yo na mekimu wa sauce c'est bon na tina chauffeur namba suko tiko sala bo teka ndipo tsaka suko mbika na sauce bongo et comme on a pris double deux ans on a pris moko kana bo teka sauce okali oye komaka totika yango 4500 5000 3500 moso muta kwesile tazwi kingo 4000 beka 2000 te kingo za nango loko to cha 2000 te 3500 ya on ta 500 ezalaka vraiment jusqu'au dosana bando comment bando travailler na restaurant et sur déjà attendez depuis 2019. Depuis 2019. Et ça, il y a un restaurant. Il y a à partir du restaurant, il y a un biscuit. Il y a Dakala, Sensa, il y a à partir du restaurant, à partir C'était normal. Voilà. Déjà biso kindaka na wenzeto sombi déjà okufa ndenge ezala biso toyekaka totie na mai tozo sokola otie na mai ya liboso ya mibale ya misato ya 5e nde oya siko kotiango na bassin mwa boye nde ozwi oyo esengeli otia na kati otie mafuta na moto nde obandi mafuta ezwi moto ozwi sense otie sensa ozwi mafuta otie na moto nde siko mafuta ezwi moto nde ozwa sensa otie déjà mon appel c'est ça n'est pas la même bête depuis bodama moi n'y a pas d'état moral non mon attire la moral dans le sauter au bout de mai de comment tout à solo quoi de type papa ça ne dit que la lia on tient le tout ça on va mon c'est ça bat il y a pas ça l'exemple ndeni chou ouais bongo là tu te le vois pondu te déjà c'est commis déjà déjà sous poussière bon comme dans lamba awa ce qu'on a comme lamba ni gambika voilà très cher la météorite elle mara atiki kosimba micro elle mara le journaliste a comme na awa lamba malewa spécialité dans les ambika na lia wote beno lamba bola on va tout ambika ba oba ebiti bozo ba mboka bota bolanda elma bosala basala ngo boye po bimisa mafuta
biso mama biso molimo pe na kimia alolia mbika biso bantu alolia mbika ke biso alolia mingi ne wangila mama biso ndo sa bwabi na sala bwe pe misa mafuta mbika so biso mafuta de seke belite za bon Vraiment. OK na sungi pe mingi pas ni na ozona musana molimo papa alinga ba la da fufu kuna to ya fufu fufu bali babalo la fufu to pas père papa ont une spécialité des affoufou babi muto la marabadi awa les années père ça na on nzete nzete na yo les électriques tota père na lamba fufu bandango père si on lamba fufu oyemba nzembo to sala rabo tela ka kimia kaka te oyemba nzembo na samu tema je préfère mien nzembo na samu tema yemba ngongo bola ça vient biso bien pardon vous me la fukama sala ngogo moi nzembo te muno mboka isa bien ya solo yemba bena nzembo bola fufu et ça kito makasi vraiment voilà na sala boye na bon sango voilà fo et sopana na sete déjà sopana pe déjà shit tu peux perdre te nanu te nanu te OK mais ils ont sala moto fo za ngo maele c'est comme ça oh salika pela bo o zika mabe o ziki ko chindaku et sala ka pe passe na motem voilà ça on to sala ka malé ti na liga nzembo chiluba wana gaye sala kitoko ya solo yemba ngo père leki baluba tout ba se retrouver na nzembo wana ya solo yemba ngo pardon vraiment ko ba nje ngabilo pe yemba kaka tandangu pardon ezala ka moi passe ko yemba mun ke kaka na sengo be molimbi super Alléluia, 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 oh alléluia, Hosanna, alléluia, 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 oh alléluia, Hosanna, alléluia. Yeshua muyure jibani ngondo di kwamba wewa muyure jibani ngondo zambiwe muyure jibani ngondo di kwamba wewa muyure jibani ngondo di kwamba zambiwe muyure jibani ngondo di kwamba wewa muyure jibani ngondo di kwamba Amuyeswe Hani mukalenga amuyeswe yo Amuyeswe Kalenga amuyeswe yo Amuyeswe yo Kalenga amuyeswe yo Amuyeswe yo Sko Ana sabo Ana zo mama samungu pe atezo le ozoyemba nzembo bezo motiver na musala to esani et puis mo courage na yembaka moko afona kimia donc les ayo tebisa no fufu tebisa ngo bembuma te fufu déjà nango bien tebisa ngo mbuma te c'est un spécialiste eza musala na ngai na bandano ya mumwana OK ani na mumwana musala wo mais depuis bando kusala musala no zikate o pote quoi le rien tuzikaki moi muke makaka ya mike kaka yo tsaka moi nini mo ka ki ceci non ya mike mais c'est moi ngozo misa face à masango zaka face à masango on va c'est moi on peut la différence muso ya rande mususu moi jaune makasi musu moi jaune pété ni na omona parce que o bisi pe la face na ebite ya kanyima kasese na ebite kota bandu kusala ko fachi wana mona yangu bimo sango ba semula nini wana te babu amanda wana te masanga wana te ba semula ebimi ebele partout ni ebele partout ni zabo tu connais lamba fufu boye dimension yo lamba la vola ba voix pété to ya kati to kuba o ba kilene ba linga golia expliquer biso no côté
fufu amangoka ndenga zaona mangoka malema kia katikati kaka kwa bamusuma linga bafufu ya makati bamusuma linga fo makasi te on osala bakalite po facilité mutu nyonso azala pena ne moya kolia donc nyonso olambaka bona se obalolaka te nyonso esuka nonga awa nde baluka likolo po kaboli okita mpe atina se obakisi susu oyo ekomisa ba 100 boule ba 200 par rapport à image na moni po bino kada oui emso pe 400 boule pe ba 200 koleka eli c'est ba 300 ba 280 ngapi na komeka balola na komeka mais kana ouais papa simela na meka non ngana omeka na omeka no muke papa na ko kate kwela nga pardon bat batali na meka tenga na omeka na nena papa oza borse oza sport Siko, nga sikoyo. Vraiment. Nzo ko nga te, papa akuba. Vraiment. En tout cas akuba. Vraiment. Ya, bo makasi. Ngana koki te. Na moni na bakumba ni na mai. Oh là là, c'est bien. Ba basi ba la fufu ba la fufu. Ya, mbote na lisela nanu. Komo na li bébé. Komo na Marlène. Marlène. Ozo bo la fufu ko lenga nga bura koki te me koki ndeni. Yo me mali bendete boy. Eza li bendete. Oni. Eza ka musala, eza volonté, so che volonté. Sala. Yo po bandola ba fufu kale. Bana ajini. Na bana na ko lamba te mais na yo ko ni mama la kisaba na ndako mo nje tafa muke mo nzuru muke ko la je ba la kisaka yo ya muke ba la kisaka ya munini ya munene boete donc yo mo nde ozora idéologie papa on est papa so lamba bo sunu lamba fufu na obo est-ce que ya yo pété ba que o tebisi fufu bo kimi o wanga no na la mete comme là déjà comment lamba ba tebele ba liaka voilà lamba na china OK responsable d'alia. C'est comme ça. C'est quoi yo lamba fufu ça la kondeni parce que ya mutu soko sa musala alingara minga oka moi plaisir mo bo est-ce que ça la kondeni aussi ligara moto mutu be suka ka yo to oka moi plaisir mo ke o sa musala nao comment là ba soki ba mo ebini bo ka mutu me ba luka choix exact oh musala pona o sa musala voilà o sunga mama patron na yo vraiment so salité mama patron na biso a mbongo vraiment ama to salaka ata oyo kanzo to pasi voilà choix exact to salaka OK si côté au travail bon genre on peut salaire chaque mois et arrive à moi 3 mois 4 mois payé pour musala moto boy blague c'est à lomba bino bien OK voilà ils a bon si vous voulez un jour pour créer un restaurant notre préférence ça la pas moto ma patron a dit soit la saliso un jour le plus gros ça là le comme si c'est bien bon mais la dit soit le attend OK mais posons le cas muluba non oui muluba ya wana ko yango zo ba ba ekolo musude sinde kwa utetu na mbika sasa simika njuwa kwei nganga ko kite ya solo na moi petit frère nga beda lega badi bali ya balewa na bosa ko mo bedi musuri na legi na nga ça va na sa bulo yebika mais faut c'est la tout dame badi OK yuzi la comme la tout dame badi voilà musa le continuer allo bana lamba dio na biso propre voilà lamba dio a salité doit salité voilà propre voilà on est après awa on lamba dio a salité exact voilà toi tonga wala bo mo na biso ba tuki boye eza bongo ko soko na propre ata na moi beaucoup d'habitude toi propre toi bien ça fait OK voilà ba tei na bino ya restaurant comment restaurant des années to lobela ngote tout va bien donc pendant on les combien de boules mais nga ba tia combien de boules yo mo loba nga na on les combien de boules Joshua les là pour les là on va dire ça Joshua à 80 on a 20 voilà
Ce qu'on a un restaurant et faut ma hernie et puis quand ma hernie. 24 sur 24 heures. Dans Bataton Bazali, il y a midi Bazali, il y a Poko Bazali, il y a minuit Bazali. Donc hernie sur le Olia. Ah, il y a l'habitude de profiter de cette bambote parce que il y a ceux qui n'ont pas. Ah ouais, nous sommes dans une moment il y a bambote. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Hey, Alain Sinzoto. Hey, attends, ici, il va venir. Voilà. Et là, bon. Très bien. Voilà. Très bien. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Mutuna mais ko yaki na polimo réaliser so pondo wana pondo yena ngo uti ko tutala ndaku to boningisa la machine parce que ba machine wana za la malamu te pona ko lepo na machine 6 ans mois par rapport juste expliquer ce moteur ko tutala palette auto ningisa le ne debo tout ya ko ningisa pesa ba maladi ko cha tout pala bisa na tout la bino ngana tout la pondo famo na cop na ko tout pondo na lembaka te nani kala no pe tout la bino. Non, il y a une machine. Sur la table, tiens. Et belle. Voilà. 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 Ma casse ici là. Ce que tu as tant il y a bando tout à pondo wana. Tolemba wana. Ma boko koma ba paquet. OK. Ça bien to talaka ko banga ko lata sengle. C'est comme ça. Ba biloko OK, so moi ça la catch. Oh, ça no catch. Ba fufuna ba pondu. Ya mwana na onikisa pona ya mwana tokenda oni. Mais est-ce que ebanaka? Ebanaka o ba niki o ba batuti. Na munoko ebanaka. Ebanaka pete. Parce que pas que onikisa na machine ko la onika ya fufu. Ah, elemba pete elemba makasi ya loso te. OK. Na mwana monaka ebima bongo. OK. Voilà. Merci beaucoup vraiment. Montréal, je vais l'engager pena papa ninga ba la fufu. Les bites sur la podcast. Moi nous les bêtes voilà très cher à l'internet vous a toujours branché bon on a des papa la foufou et comme un kabola nenga ce qu'on a hier pour nous retourner à ton message tout kotuna bon maintenant ba commentaire na bino bo like bo partager oyo zabiso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te nabandi sikoyo kokata tana kontaka te natiaka bongo ti nde na kosisa na ngai kokata OK. Doni nene na lobela yo balolaka nyonso déjà na nzungu likolo ya mbabola. Doni bambera bakitaka na se moi yo sala no bongo te. Na sala ka bongo te. Pono sala bongo te. Bana mbilaka na moto fofu feza na moto kaka. OK. Doni kitana na se bongo za malili. Eza malili. Oh mene bibe quand les aramo pla bo quand les bino songe bolo kwa moi lutu benene. Kasi ndenge emesana ko nani kukata ya ngwana esali bongo. Ande to kata bongo.
Ok. Donc so quand on est kateli wana simba te foka oyo mwa lutu. Na ko kate. Ko kata ngote. Osiko na oyo na mesana na ngosiko. Voilà. Siko ndo kata bebuni mo combien? Kama. Nde na kata boka 500. 500. Mon ke amuke o bagbalia ninga ko beta ngata 4 5. Ah ba muso wazoka 3 4 5 6. Bazola na bango. Siko ndo kata bona nzungu nyonso etolisa nini au glaciero. Ekutonda. Plein pe. Ekutonda mwa ka me plein ya makasite. Makasite. Siko so esili ba poche so mai fu mususu. Na sisi. Na sisi ona pema na mwa muke. Fo eza kona ekita nanu. OK. Sili. Babandi oyo na zone susu. Voilà. Siko ndo sala bona journée olamba pour combien de nzungu na journée. Na journée tulamba ka koteka ezali. Tulamba ba 6 5 12. Tu finis à 5. Voilà. Donc, on a un pour que ce journée ça bien fait. 5. 5 wana ulamba ngamoko. Osuko ya mike. Ya mike wana. On la période ma fête pour faire lier makipe. Makasi. Tika wo. Windu. Bonne année à maman mususu. Asko kenango. J'avais à pierre parce que j'avais un restaurant maman nena. Awa pia siko na mito. Ekenda ka male mati tenta ko na ba chanjo. Eke non male par rapport. Fufu est-ce que bien la chiluba ben a fufu ni? Fufu? Na chiluba. Ya chiluba to ben a fufu za ka shima. Shima wala to ben a shima. So na binde ti papa atela nga shima na lia na chiluba no bani. Papa nga tela nga yi. Mo chiluba Papa ngele na shima. Ngele na shima mwa ba. Ziara lo bona kan papa yele la. Ngele na shima. Papa ngele la shima. Na pe atela nga badi na lia. OK. Ngana yo nga chiluba lelo na ko ma pia lo ba chiluba ngana tunaka. So ba tinga bongo so na lina tono bani. Pona senga merci na mama na ki ko ma tondo so na chiluba. Je peux dire quoi? Ani maman merci. Ani papa merci. OK, merci biso c'est la bien merci Nous on ba lo musu biso la ki ko ba matondo bino merci kaka. Pas français. Papa merci. Papa merci que moi je vais na kati ya glacière wana. Et puis comme si glacière bon tu na badi e kufa. Bon na so mandi te mo tu na fufu. Oyo. Et doit caper moto à fufu. Moi tu finis ya wana déjà. Je vois des rôles na air Mali, les jus Mali, air moto et jus moto. C'est comme ça non? Oui. Ce qu'on a tout mon pipi, est-ce que pipi va nous pas peser à pipi nyonso rara. Pipi a biso ya baluba. Pipi. Pipi la baluba ils allaient rater. Ils allaient rater Ils ont quatre pipi. Nous c'est tu bien la pipi na mboka biso na chibe za ndunga. Donc andunga za ndunga ndunga kaka. Tu benga kana chiluba. Voilà. Papa ko pesa mo message mo bende osa fufu bolo mo chiluba mo boy. Ngana yeba na ngati ewe lakisa na bandeko yo e baluba o baza partout dans le monde ba diaspora baza libana mo baluba bele baza wana ba ko esa ba ko na plaisir ngo kata fufu bolo mo chiluba mo ke esa kitoko. Chaud vraiment. Benga ba ba na restaurant na bino boza na venir bo bele ba ko na chiluba esa bele kitoko. Ana chiluba kwa sikuwa tena tunabenga bango. Aha mwabe tutwenza nshimo mwabe nyinda mashimo mwabe nshimo yinyi kambo mwabe fo lwa luja nshima nshimo mwabe ya bunyi vraiment wale lujo nshimo ye luja lukuta ne ga bimpa ko luja nshimo ni kaleshi manda ka mwabe man sense bi mwabe bitabunyi lwa luja lukuta Oto sa What's all of it? Na mo no fingai. Te na fingi ote. Pour na bilo so biso ka benchi, je sais pas, on met aussi ko bilo lo na lingara. Pour battre que c'est félicite ba c'est qui si ba te délé. Voilà, met aussi na lingara tu peux ça avec qui to benga bat ba olia na restaurant yo spécialiste ya mamwe tali badi, shimano ucho lo ba ça avec qui to. Awa. Ote ya kulamba na maleo. Ba fufu ya belé. Eza fufu ya belé, ba biloko eze belé. Voilà. Boya bolia, botonda. Parce que na sala boye, faut
na ba sonana mo muke fona banda kukata susu pour moi musuma sangu se kangami kuna OK kubi fufu ngo pe isa kaka semula fufu so le ka bula 5 toni fufu quoi li bende oh pena habite mo bakinwa osoko bambitolo ko bambatolo bana poto système change ko liza so ko lende ko ma bambatolo so na bambitolo na fufu 500 na toni on va linga ko lexa maela bambatolo fufu ba 2000 3000 vraiment ege na bongo papa balola so kata sisu bana potolo na bambatolo ana ke so bambatolo na ole fufu na pondu na nini nani na sensa nanda kala lelo boko nanga so na lena toni na koma su yoka munene donc mo réel so nga pela papa na zo balola après na suka na zo na ra babone biso na message toujours comme ça comme d'habitude mais na zapi na posa ba ndeko no ba s'abonner s'il vous plaît bo s'abonner na chaîne bo s'abonner comme abonner na biso pour se s'abonner na chaîne ba no forcer te so émission koti au moins notification et la podcast à côté émission et puis toza sur na TikTok ba ndeko to koti ma sur la TikTok so qui oza déjà na TikTok na chombo beta kaka ya biso podcast romona toujours ba partie ba émission chose essentielle ba parler si bonne papa bichulu ba boy to quoi ta partir to boki na TikTok ya boy ya pena ba s'abonner vraiment et on ça biso plaisir makasi na zo no kala minute merci beaucoup oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli merci koyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedi wa begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the masuka maboko nalia sikoyo après kolia toyeba si réellement biloko yo engaye mabeza lelo bomwe bino moko oyo makayabwa bitoyo oyo pondo baluba o pilipili fona benda na makayabwa za pembe na nganga te saki za no boye désolé na zo sima fufu ya ngo na olanga mo te je suis avec mon réalisateur je suis mbongo Ami o El Mara sambela raté moi je mange vous souhaitez un bon appétit na bino esalanga bien bisto mesani no dodino piment to meka pondo yo ndenge ezali pondo yo ezanga mungwa to za mungwa na to ebakaka Kabito non, tu as commentaire après. Non, il y a Montréal. Faut que tu aies après na souga. Tu as de message parce que biloko yo. On dit makuti na na restaurant baluba. Bon chatembe. On chatembe. Bon na adresse bien puis que le restaurant peut sa numéro le bo benga. Ba yo livrer le bo meka. Pondu oh. Différence c'est en ordinaire ba Congo. Différence c'est en ba Swahili. Et là on a mon coca. Moi to lia na parler. Nandimi que eza restaurant za malé waté. Eza restaurant. Oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli merci koyo ndetango na biso. Lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedi wa begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga. En tout cas j'ai bien mangé très cher à internaute TV za radio tena moki momona to yaki ne bandele ti bandeko ba expliquer sur ba lamba et puis tu goûter en tout cas goût nga na yoki na biloko wana
ne na pensa écouter que ça la bon parce que biso le pensa biloko baluba ezaka mingi mungu ekokate ezaka pona bango moko nde balambela ngo mais yo to comprendre que restaurant baluba eza sur restaurant ne yaki na kalate ne bakota idéologie bekolo musu ya rolia eza pe ne ba changer pe le boko na nzungu donc na remercier nos mères pe na biloko na lie poni ko sa moyo batu boy ne ko biloko mutata ntibali na tondi makasi ya mutamba be osalinga mabe mama na tondi en tout cas na yeba secret na ezani parce que kolamba biloko oza muluba bien sûr mais ndenge olamba biloko na eza ndenge ne na penser la guité parce que yebisa biso secret na yo ezani pour kolamba biloko to makasi secret na on a olobani kande makasi Gande ngo moni yangoka yo moko talika monika foka osala ka biloko bien pour gagner ba client voilà exactement olamba propre eloko isala bien pour so muto lié lobi pe aya pe abenga pe mususu pe voilà c'est comme ça bon a dit que o eza chaîne internationale il faut téléphone Android les maman s'abonner la chaîne parce que biloko boye faut comment non abonner na biso et puis ba travailler na on so za ba Android il faut comment abonner na biso parce que oza bali boso te mbala suka te to royal lisusu awa na base pour ça la émission avec show musu to préparer on kaka PC la awa to za wapi et puis PC la benga batu bazana pour ça livrer biloko ko pesa contact na yo so ça na WhatsApp à partir de WhatsApp bata poto pe bazana pour ça benga c'est comme ça oza TV za radio te on ko pesa itinéraire bien son benga on y a restaurant na yo atoza wapi pesa ba itinéraire bien puis on pesa numéro de téléphone na suka mo ba dédicace mabanga na yo pour ba baza spécial pour na yo ça peut être tourna tikilo penatra et atoza Biomani avenue Irebu voilà ma maison communale à Kasavu atozo benga mutu nyonso so muto azana posa to ya livrer biloko toza toza na biso très bien tokoya toko pesa pe numéro pe na suka ya mususu on pesa numéro na suka donc nous allons au bois avec mabanga te oza bato pesa nazo poka libanga pa ya na ngamba Philomène joute pondu comment on a commencé là comment on a muta bongo bill c'est que bill est beaucoup à mère ya bila le mama solo ajouter pena pondu parce que pondu wana eza baluba eza biso nyasa ba nunu ba nandi ba ya ba mais qu'on presque tout ba swahili ba mongo tout ça mam Philomène mbote belé voilà na bakisi muso epa ya na nga Nathalie Natasha azoli tusi ya yepe yangwane belé na bosani te mama wala kisa biso musala très bien na bagisele lisusu mama Julie Mulanga voilà ya yo pe yangwane belé na tikite papa Augustin Nindu ya yo pe belé yangwana voilà nasukiana on a ce numéro de téléphone tu reçois ezali 84 99 811 20 ok bandia lisusu 84 99 811 20 donc so muta meki na WhatsApp mama ozwa yo mama nani Rachel Mwanza mama Rachel Mwanza mais oza comme ba Congo mais on muluba merci beaucoup pour la keno yambi biso voilà très chers amis internautes merci beaucoup pour la confiance et fidélité vos pesa biso tous les gars liboso ya ba télévision pe ba téléphone nous lo baka ka TV za radio te ya biso podcast ezaki bongo na kati ya commune ya Kasavubu précisément na venue Busumbelo c'est Birmanie bisika oyo toki ko sala découverte ya restaurant ya baluba yo toyaki koyeba biloko nini oyo baluba balamba spécialité na bango ezaka na biloko nini mais toye ko landela awa ezaka sunde ezaka na kalate baluba balamba mbwa lelo par rapport à monde oza ko évoluer baluba bakota biloko ya ba presque be ko le belé biloko ba Congo ezali awa biloko bayaka ezali awa biloko bamongo bangala baswahili bekolo presque tous les 26 provinces et ya vraiment kolia awa na kati ya restaurant baluba par rapport ndenge monde ezokende nango biso moko pe tozoki pena ta ko sona bandeko bomoni papa oza spécialiste ya kolamba badi na kati ya restaurant awa bomoni bandeko basi ba jeune fille ba s'exprimer ba le défendre par rapport à musala mo ba sala ka TV za radio te kuna suka to pesa ka dezalaka donc biso moko pe tozoki ko goûter biloko oyo eza sur place na kati ya restaurant nga na cameraman nga za na simba caméra je suis mbongo TV za radio te
je pense que bon mon a que l'autre il y a qui prendre au CP Sabino on a dit que à la prochaine émission trop kota na ba sujet mosusu prendre au CP Sabino ba boye na biso mais ba ndeko na ba abonner na ba s'abonner na chaîne s'il vous plaît pour na ngai pour na ba ndeko na ba confrère na wata pour na confrère na zamba zanga pour na concert na Esther donc pour na biso bolinga ba émission na biso bo s'abonner na chaîne sur émission Koti bo like mbangu o te commenter mbangu partager mbangu et repisa biso makasi de ba ndeko bazo finga biso linga mino kana mafinga na pour tela ba émission na biso ba ndeko bazo ko encourager biso toujours sepela makasi et puis bobo sanate pour partager ngali ne bo partager parce que tant on tele émission bo et que ba luba nyonso boza partout dans le monde diaspora boza mikili bo sebe pena émission partager petit peu moninga ah yaya ngatele que émission na chaîne mo podcast pe zo atala te mu yete s'abonner elle s'abonner sur le match bilo bien donc le pena pour comprendre idéologie ndenge malewe comme que na ville na Kinshasa bo ki pena pe différence entre restaurant na Malewa, maman expliquait bien restaurant Zaraga, d'ici quand on va campagne c'est espace les restaurants parce que tout le monde autorité belé baé parce que nous sommes pas filmer bangote. Le moins va parquer ba même ba moto ba ndeko bana kati ba olia mo ozo pena par rapport à présenter pendant musu so mona so filmer ndeko olia restaurant et kitai. Donc restaurant ezapeka ate pour na bato balabala ne ba batari non. Ezape pour na ba ndeko mibal musu baza ba célibataire, azana yebine ko lamba te ba préférer moi na sani na ya koti aso biloko na kelia na parler. Mais bah on marié moussoupé bah lire na bango biloko restaurant d'acte so allié bongo bi maman parler mo bangela ni na bino so mbala mo le malewa seke aza mo bali mo ba tele zara za papa ko lamba to ye ba pe ko lamba papa na ndako so zo lamba papa kitoko papa ko lia na biloko malewa te mais so zo lamba papa mabe papa so ka découvrir place mo bwe par rapport à Benzolezana balamba fufu bien balamba kitoko balamba mbinzo be maebo bien fufu bien akoya ko lia na place wana parce que to ye ba na ko kipe ba para ko kipe ba papa disons le to l'action idéologie malewa ndenge comment na kin baluba ne ba changer pena idéologie mais to luka pe à la prochaine émission to contre ba restaurant baluba oyo ba tikaka na système ko lamba bamboa de to ça là on va se pesa ba boy na biso nyonso na sepeli pena mingi na ba commentaire na bino voilà wana je remercie na ba boss na biso parce que la grâce na bino de zabo boss Roni Maluna ma boss Yannick sans oublier boss checking na Londres pourquoi pas remercier famille Mathieu la wana mona bon moment Laura Chou mo tema ya boss live les remercier le sousou famille na mielu mobimba ma grande sœur chérie Keren Miel en Allemagne, mon grand frère chéri Tichik Miel à Paris, sans oublier ma petite sœur chérie Sephora Mialou, la Camille, pourquoi pas appeler ça en botte dans l'autre cadet, Andy Mialou, on a moni Mbalamoko, base privée, Gloria Gonda, l'amphi en couleur, Glo, la petite bambote na mon vieux, Bijou Lulendo, sans oublier mon vieux, Argo Makaya na France, na Paris, mon vieux Freddy Ngoma, les coutiniers na États-Unis, la petite bambote na base na mobimba jogo privé, décaréné, ma vita. Charge na bango bambote la petite bambote va tout vraiment ba elle mara de la presse va tout vraiment ba s'abonner na chaîne ya biso podcast ba merveille na bino lisusu parce que to zara na mois janvier to souhaiter bino ka ba ne malamu pona bino 2026 za ne moko boye na biso bino déjà dans ma biezali na sima caméra na zaïbo on a mon réalisateur mon caméraman je sais moi entre ba ngene to ba ne ba tina suka on a pesi bambote ba mona yado basadisa yado bambote belé na lobaka soki nanu zamba zongi te soki pe na kufite ngana bino tokokutana à la prochaine émission. Quant à moi je vous dis bye 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 bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima
matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika